Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Mesdames et messieurs, bonjour Mbote, Bisika Nyoso, Bozwami, Nangongaye, Bokolanda, Congo Esengo Télévision, au travers ces instants exceptionnels, Otozalaka, toujours pour partager ensemble Bino Nabiso, les Alabongo, les Kambouya, les Bota, les Kambobolingo, les Zangandelo, toujours sur Congo Esengo Télévision. Je vous espère bien portant, nous autres bien. Tout se passe bien malgré la réalité, la réalité, la vie. Bisous que vous avez commenter non seulement l'actualité, mais aussi vous informer en temps réel. Je reçois pour vous Bajo, c'est comme ça qu'il s'appelle, il va se présenter. Mais entre-temps, Aza... Bon, Parlementaire debout. Abakisi Yemokon de Kobajo, bonjour. Bonjour, maman journaliste Mbote. Oui, merci beaucoup. Nenge tout le bara toujours dans le message Nabiso. Parce que la chaîne est allée, mais elle beau. Parce que diaspora vraiment félicité Bino, la qualité, son, kitoko. Et na wape sambo tenanga na mokonzi mboka, Fachi Beton, na maman Denise. Mais moninga na emoko alobaki pena pesa Bino mbote. Parce que mission na Bino ezali kitoko. Et maman Nelly Bissau na Dubaï. Et autre lobby que la bourgeoisie a un nom, sans oublier maman Nabiso, où est ça vraiment respect makasi maman. Angèle Mpembe. Maintenant, mingi ndeko bajo na yoki au lobby aux parlementaires de Bouy de pesto parlementaire de Bouy à parti mususu. Non, tous allons deux parlements dans Mboka biso. Tous allons parlement assise, na parlement debout. Biso quoi tu vas debout. Donc biso tu vas debout donc biso que n'a pas vacances parlementaires. Donc les tous allons avoir vacances parlementaires. Tu as même horaire na bato assise. Ah, mais parlementaire de Bouna Abino Boumi réunissera toujours, malgré vacances, bon, état d'esprit, biso tous a géré un état d'esprit, quand tombe qui chifachi beto, il y a un grand esprit, auto ben grand aigle. Pour banago a ben gaming volcan. Alors, né na zo sabino ke biso né to sale masolo pouvoir ko banda ba vient biso lengankoy. Pour y pas parlementaire de. Où est-ce que ba? Aux humains parlementaire de Buto Yolanda ba vient na biso Bill Mayombo, ba vient Marcel et puis ba kombo yebani yangwana kona ba badjo na ba masana biso boyebi ebele ba masana ti banani ozwineti ba master fils Mukoko azali pena donc garder du temple solo ba Gilles Kaloubi ozwa ba internet ozwi ba président le rôle ba Neville ozwi ba JC ozwi ba président Monabouté Junior. Ah, ok. Avec toi, Bajo, on s'est net moment, toujours commenter actualité. Ndeko Bajo Kabila, actualité, toujours le Bélaron, les sous. En dehors, il y a la garde républicaine, et pendant que au bat et la Yébongo, remplaçant, on n'est pas policier. À ce niveau, on a séjour, voyage de ce jour à Dubaï, réaction ignoreuse. Merci beaucoup, Bandeko Nabiso. Oh, merci Nicolas Nabiso pour nous c'est canapé si. Bye bye, Ndeko Nabiso Joseph Kabila, qui est malade. On ça bye bye pour aller. Qui a quitté? Mais tu sais, nous Kabila, ok, n'a voyage de ce jour. Voyage de ce jour. À quel bella, Yozo Kanisa Kakimi. Oh, mais à quel ité? À quel wapi? À quel, à Roson Malisusu, té. Alors la rapé binoté pour la na mboko la carabine. Biso mto la carabine ya musée les pères. Yé tout monde na délégation. Père accueilli est-ce que quelqu'un mutu mo Shadar et tous na ya. Tous nan de ko la biso papa la biso Kalev. Prévaner que banemi bazali matata mponyo. Papa Etienne Tshisekedi doit mulumbo to benga les prophètes de la nation. Des res mémoire kota zali. Même dans cette émission azana plateau. Est-ce que bon mona les petites séguidistes c'est moi. Donc maloba loba kakotika la yemoko. Pour vanatika mo sine wana ba Congo. Et bon so Kabila zongi ndeko bajo yoko yizo. Ke ozongate Kabila ozongate. Kabila ozongate. A ozongate. Na mo bande ko musuba lobi que non. Convaincre yo que Kabila ozongate. Makel ya ke wana. Est-ce que ba voyage na yo te Dubaï to bien mo ezali centre commercial. So Dubaï ke ça commande biloko. Ake tourisme. Ke ba peso ebo na jeté to koyoka susu comme événement mais pekisi ake piscine te. Mais ake ne mala mu bye bye. Autre point de mire, ils ont dominé l'actualité en dehors de Vanga. Quand même, je veux promettre à nos téléspectateurs, ceux qui Kabila Zongi, bah je me regarde. Ça, Zongi n'a pas contredit.
c'est bon. Na roya pena wana na Congo esengo na contredire olobela makambo ya JR wana yokaki pe olobaki yango. Je ne sais pas. Basoda wana bazali basoda République démocratique du Congo. Bazali basoda Kabila te. Yango moni Félix aye a bannir esprit wana ko privatiser basoda, ko privatiser ba individu ba komi ya muntu tel. Preuve ne pas peur à côté na bokondi. Azoyi kaka bagarde républicain. On va travailler dans Kabila. Mais à travers la garde républicaine, na makambu ya ko privatiser la garde républicaine, ndeko Kabuya babate ya kaye panel. C'est normal. Il y a Kabila ndeko. Merci beaucoup. Ndeko Kabuya zali secrétaire général il y a parti présidentiel. Bozala ngoboye bien malam. Azali parti présidentiel. Azam ta famille présidentielle. Tout le basuko, tout ça un peu clair. So lui secrétaire, il y a ndeko na biso ya Angola, ya nani ya bandeko na biso MPLA secrétaire général azali garder na bagarde république et puis azana avion azana jet. So to lui même na biso en Afrique du Sud bandeko na biso ya parti na biso ya papa na biso Nelson Mandela de heureuse mémoire. Ndeko wana secrétaire wana zapi na jet atambula mais Kabuya na azwe loko mokote ne fiske ka des gardes républicains et sali polémique mazala droit pas protéger yaza mokonzi munene deuxième personnalité après ka Jama Kaboun ezali il faut abattre la main. Donc c'est normal que Jama Kaboun azana ba policier Kabuya azana GR. Mais c'est normal aza secrétaire azana contradiction. Te contradiction te Kaboun naza simé fonction ou ezali institution nationale. Pas banal. Maza en sécurité naie. Sécurité naie, ils garde républicaine ou police. Te, ezali police. Mais Kabuya, ba pesa ke ka des gardes républicains parce que ezali ndenge wana. Il faut peut-être sécuriser quoi. Donc tout le monde a bête bête ça biso ba bakuté. Ndeko ba j'entends le bel appel makamba rentrée scolaire actif positif pour na Kabi pour na Tshisekedi au hasard pouvoir ou bien peut-être que Kimbela Nitia Martin Fayulu a l'obéla qui m'a rentrée scolaire à l'obé bon dingue Fayulu à l'obéli en bon toi qui déclare à la base de la classe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali muntu a prometaki biso ba action et puis attends Ophélie fallait attendre la station Minerval te na ko na biso ya katolika attends Ophélie boyebite attends Ophélie donc fallait bossa na ma mafuta frais scolaire et puis la minute on a dit bino que gratuité de l'enseignement 5 sur 5 pour ngape na moi motema piko azali lycéenne kuna atanga kuna na débat na mususu na église moi catholique kaka boué bafuta répété donc na bossa mambo ya ofuta nazala na 3 pantalons mais depuis bana ba mo ofuta te na koma pena da 16 pantalons bon pour na koma économiser même ko lia so c'est mon na parler quand les agrès ba dérogation Félix Antoine Tshisekedi nzamba pambola yo 800 ans mandat ato kufi to zumi ku to 25 on a oya quand changer ka ba premier ministre ti yezo okita bo c'est une possession de pouvoir ato na ndeni peuple nanga opesa contre ande pa yezu masia. C'est ça. Donc tu sais que déjà fondé na pouvoir. 800 ans de mandat. 800 ans de mandat. Mais en parlant de est-ce que talingai on a bango swani contradiction. Il y a le bail que non, totika ba Rwanda ba fanda kabiye que c'est que d'ailleurs pouvoir na ye totika minyembo bangomba wanwebit. Totika atika minembwe OK kitoko. Minembwe Tokei tout ça la marche pour la minembwe abimi kuna kuma oli la pine contradiction donc makamuna bango wana mi balé ba yebani pourquoi ba s'affronter donc yoti les lozo comprendre ozo lo backer ambassadeur en Rwandais ou ambassadeur ya Rwanda na Martin Fayulu ba yebi makambu place négocier toujours na Rwanda est-ce que des coopérations bilatérales les alliés va coopérer mais makambu ya Fayulu na partenaire ya RDC ya moto lobi boye ba relation bilatérale wana exact ya on a lobi que merci beaucoup na ebisi ndeko na ngai ke a continuer na ye ko sala makambu o moni na féliciter Chris Kivwata Chris Kivwata botoza la IGF merci na moni question na Jipasika ba fait 3 millions de francs congolais yé to gele musala to gele musala ke sala po ndeko wana to 100 ans de mandat on a bête chaque fois comment ben 800 ans de mandat et puis ça bongo président union africaine ya obeta ne mandat ta obeta ne sigo
Merci beaucoup. Mbote mingi na balandi na biso ya Congo Esengo. Congo Esengo nde ma solo. Na lika ma chaîne mais awa impeccable. Et puis na pesi diaspora mo mbote pour aze bien na kotanga te. Par respect na pesi bango tumbote na pesi bakade to IDPS Augustin Kabouya mon abouté na pesi président AI 520 giga. Sans oublier le président du collectif et parlementaire de Bougnon Sobil Mayombo, l'homme le plus honnête du monde. On a donc on contesté Mwazati. Donc ouais na lobi yango et puis na pesi balandi nyonso oyo balingaka ba s'abonner balanda émission show. Ouais ça le premier épisode, on reste un deuxième épisode pour comprendre le sikoyo Caleb suite Nezani. Merci beaucoup. Dans un prochain numéro, on aura Bajo, mesdames et messieurs. Pendant que l'imbolé la biso, dossier d'actualité peut éclaircir en sa manière. On a lecture des faits naïe. Ya makabo ezotambisa le lingeni nimboka ezotambisa ma awa République démocratique du Congo. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis. Merci, vous avez été nombreux. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, partagez nos vidéos. On va se faire ce bonheur. Ya ukolisa libota ya Congo Esengo. Matondi mingi, portez-vous bien, prenez soin de vous. Abonnez-vous, Congo Esengo TV. Congo Esengo,